cerveau ekomi ya babibi ekomi lokola disque dire quotidien. Donc à suivre le tout-puissant chef Atelier Munyanga, le souverain pontife. D'accord. Partout à Kinshasa, Penamondate. Je vous souviens que là c'est votre humble serviteur idéal de la presse congolaise, Herman Manitou, Nastar plus Binonio sur coup de chapeau de Bino. Lelo tozana Atelier Munyanga, Atelier Kunyanga, le chef du groupe, l'expéditeur scientifique. C'est-à-dire que Moutou a pessi Makambuna Amoureva. Bauti Bana, Bauti Mikili Kalate Baye Atelier Boni. Ouais, ça va Herman. Bakinois Baolanda yo ba Congolais Baolanda ndeni no mikili lekindenge ni pobo umelia. Ouais, ko umela za problème té mais ça vraiment moment moko so ina ndengo lobika wana zo kanisa déjà na batu auto perdre. Tandet ka siguro. Poto na éviter ceux qui batu balanda ngai les na présenter ba condoléances na ndeto ko felaka ya Boins. Voilà, OK. Aza quand même moi azala ki mutu. O azaki très social na batu et puis azaki combo munene na katanji. Et puis en dépit ya Boins ba côté pour na te perdre vraiment na batu belé na moment où tozaki na ti ozolo ba ke 7 mois wana makambo zaki très belé mais nzamba sali quand même que biso ozongi na mabela ba koko surtout ngai naza vraiment très heureux ya Rosala. Ah, on a un boulevard Luemba. Voilà, OK. Naza na Njil, na Tchangu. Na Tchangu, exactement monsieur ezana batu bazaki distrait parce que biso elo ezangi biso ezande mativi parce que ndé naza naza adopté na Njil. Donc naza na makambu na Njil. Na koma revanda na Njil. Donc ezana batu belé na yebike bazaki distrait. Na minute oti naza côté na tindi Maloba, natindi image siko na nord partout mokili mobimba bakingaza na Njil badoptanga na Njil ba mona dia boulevard Luemba na boulevard Luemba ki Luemba voilà na bike to solo la na ntemetala siko yayaki ka a pona lobaka ke ki Luemba juste un coup d'œil voilà quoi côté na livre voilà expéditeur scientifique toujours en moi mokie bongo to beta mama solo amour va po yango ne makambu na minute voilà ndenge concert elekelaka terre ba désordre année salamaka bino moko après concert vous sentaka ndenge ni ouais c'est tout à fait normal ngai na loba déjà que ça ba makambu moko eza déjà ba effet moko eza déjà conjugué donc c'est les cas qui nango batu nyonso bakomprena stress eleka makasi mais objectif ezala tolongwe awa Kinshasa toke kobeta accord arena tobeta yango donc tokenda biso na badetail ebele te. Merci beaucoup na patron na ngai Aigle TV déjà tout ça là c'est bon quoi donc makambo wana accord arena toko biso na projet na biso tokomona siko double accord arena l'année prochaine. Donc ça déjà ils ont programmé tout. Donc ça on peut ça dire signé. Non etikali déjà tout ça date parce que mamunyo c'est déjà au point quoi. Etikali tout ça date pour déjà va s'apprêter déjà pour maman. L'expéditeur scientifique to beta ce que Masolo Amoureva et c'est m'a dit. Ils a déjà dans le marché des disques. Bazo consommer déjà mais par rapport ya yo moko o senti la pression on deli bandeli motema oyo ezangi amour ezalokola molimo ezangi nzoto evantu moko misinga donc côté flatanga you Imaole mawanzolele donc amour eva eza mwana moko na kati ya bana onga zobota na vie na nga ya carrière na nga artistique donc tina déjà na yebiki na affaire na ba Birisi Pembele le Vangantama na Londres bon na Sandre Maoui sœur na ngai Serge Lima les valables. Et puis na bosanité Joël Bobo promoteur. Donc ngati naza na Njili ba promoteur donc na bango ebele ba Juju Pouey. Donc ba Jérémy Chaba
Donc petit nangai donc na pointe. Ouais, c'est bon. Bah yebi déjà que Amour Eva et Zoko évolue très bien. Et ça il y a des problèmes il y a on a Kinshasa. Baby ka tona ba chaîne belé. Na ba problème auto zala nango na bi que pour couvrir Kinshasa, c'est vraiment facile mais tout ça là de la sorte de promotion qui est bien pour si que tu as vraiment un terrain quoi. Ouais. Terrain quoi. Ouais, chef Masolo na bino ya tournée ya Afrique. Ils ont évolué to non noté évolution dans ba contrat no ils bien. Donc Tito Lobaki wana déjà mutaro kota but azate avec Aigle. Donc biso nde tozangaka esika kobeta te mais ezanga nde tokaze bafaire na calendrier. Mabe kaka nde ya bamisia Aigle mbanga wani mpo bapasseport etondaka bino. Non seulement kotonda bapasseport mais eza ti tozoloba boye tobetaka biso basali ya Aigle quoi. Voilà. Donc nga le tout puissant chef souverain pontife. Donc la ville est tout puissant, voilà, tout nango le temps. Donc le problème est que bisoto évolue en Fali Poupa. Toye maraba single d'or. Tobeta banzembo et maraba single d'or. Donc merci beaucoup Aigle parce que vous avez vraiment des artistes. Donc on assurer ba fanatique na bino que j'ai confirmé possible loba ki j'ai déjà confirmé de 12 ans où déjà Moutako Loba trop que les cabisses ezati. Mais bis pape trop te. Yango na zomo ke bato belé baloba na bango, balobi na bango, bato pe bayoki bango. Donc le quoi démocratie mututu akoko loba oye alinga loba. Chef, tous on le tout puissant, expliquer nos bateaux. Le tout puissant wana expliquer scientifique, le tout puissant. Le tout puissant c'est-à-dire quoi? Ngai Nazasko, chef ya groupe, on a 12 ans ou 14 ans, on a 14 ans. On a 14 ans, on a chef. Maman, on a Congo et Koloba, parce que nous sommes très actifs pour les Camerounais sur Congo. Banda Congo est là. Donc, 14 ans, il y a filé, on a chef. 14 ans, il y a filé, on a chef. Donc, nous avons une actualité, nous avons un succès. Donc, Fali Poupa, merci beaucoup. Donc, nous avons les grands courants de la pensée de la musique congolaise. Donc, on a succès. Bandanga Naza, Naza chef, Barack Obama, Balongo, donc, c'est pour vous dire que c'est très chaud quoi. Brenda Tang, Brenda Tang, Archil Vakala, Patrick Kaka, François. Donc voilà quoi. Donc tu n'as pas mais c'est les propres. Mais c'est les propres. Donc papa Penda est un petit millionnaire. Donc on a montré Yoana Nabo Santé, Lidio quoi. Donc voilà. Comment on a fait cette chose? C'est qui est mon aigle, m'tangalité à télé. La mission comme le tout ça. Donc, bango moko na groupe na bino ba bande ko na bosana ba ba dali ke na à télé le tout. Donc ça siko bato baza distrait. Mon tango bato bazala siko na ba mipesi na polémique ya mambo ezanga tina. Biso tozo ko évoluer. Bato ne ba comprendre ngo te. Donc moment où bango ba sutuka ko ba raisonner nga siko na zo ki bokonzi na ba orchestre nyo sa Congo. Liloba wana répéta kango tout obi ko pesa ebele na Congo kieto ba chef d'orchestre ebele ça la bango passe ya ba wakino le tout puissant de yewana alobi ke yaza chef ya ba tous les chefs ya orchestre nyonso za na Congo ba yebi pe bien ke ba oloba elo te parce que ya pouvoir pe ya Kinshasa te za fati na bando so bango moko ba o ba oloba ba loba mais ke ba conférence de presse ceux qui mutake mupanzi conférence de presse. Si vous avez une conférence de presse, vous avez une invitation. Oui. Pour beaucoup de le tout puissant. Le tout puissant. Pour discuter. Chef, on va au Vatican. On va au Vatican. On va au pape. Tant que tu vas comprendre, tu vas invitation comment répondre. Le temps va réfléchir pour répondre.
milinga déjà c'est Bima donc ba ordonnanga déjà. Aïe aïe aïe. Tout puissant chef. Il y a aigle. Makambo la vitesse aigle azali. Makambo yo na ebisio ekopesa makambo tina poto tina Kinshasa. Pour qui tu es aussi la chef d'orchestre Msusu. Na tout le jour Msusu premier mabi chef. L'expéditeur scientifique olobi que chef ba chef nios. Na tout le papi kakol. Oloba na ka chef na. Motema na ngai ezalaki pays ya des habitants natikalinga moko lokola linzaka na mosapi papi chako akomisinga incomplète devise na biso ezalaki amour amour donc napesi mbote na bato nyonso balinga ngai voilà donc wana tozali kona Jaris Kamilanduko donc Jaris Kamilanduko et oncle Belito wana siko toza na Saint-Denis. Oncle Belito, on va essayer de tricher un tout petit peu, mais ça va bien se passer quand même. Donc tokos quoi. Donc après si ba chef ya ba groupe nyonso opesi ba chef nyonso ga bote parce que eza ko yo ndio chef na bango oyi ba chef baza ba groupe eza ebele oyi bika Congo toyebi na biso ba groupe eza tellement ebele moyen na énuméré bango tout eza te en bloc apesi bango mbote le tout puissant chef à télé kunianga le souverain pontife des souverains pontifs. Atele ba komo zo bakisama ka se ko bakisama. Yango bino aigle apesa bino virus wana yo changeaka ba kombo tout le temps. Chaque disque yo po komo yana ba kombo na. Non, eza nango chaque disque te mais eza siko ndengai quoi. Musala. Ngai ya télé kunianga. Donc ngai siko naza na trône moko ezo vivre makasi. Naza na nde balobaka. Eza ceux qui parchemin na yebite, ceux qui pentacle na yebite. Ce qui est nini na ebité mais eloko ezangi c'est ça na biloko Vatican toujours siko eloko ezanga ngai siko matifi ezati pourquoi parce que so naza na matifi na bandolo bake ngai ya télé nde naza qui montre ya autant ngai ya télé nde naza on pesa bien c'est cher eza ka montre mais ça nango ya cher ela télé na ezo mona ozano simplement bimi propre na la tikilote montre pas mais eza cher non voilà ça ngana benga ngo eza siko na cadre ba inversion des valeurs donc on peut s'emboter na manzola à télé propre pasuka donc esprit manzola tima prendre tangi Solange Bakana en tout cas bato baza ebele Sagi Nzongo le roi de Grenoble na bosanité côté kuna donc Baudrillard riche Wazola Nzimbu et puis empereur wana siko na Grenoble kaka donc voilà quoi. OK moi Jaris Kamilanduko moi programme mususu ya mukie pour bandeko bazolanda partout na monde entier va comprendre que Jésus kitoko mena na Kinshasa. Ouais, bientôt là tu n'avais que nous avons na Afrique awa to tambola malgré ba programme ezaki un peu ya okufa pona mamba COVID-19 oyo so zangi esika te nayebi ke na Canada bazozela biso ba Toronto na state bazozela napesi mbote bongo na Teline Kunianga baselisha original donc wana eza famille eza côté kuna donc nabosani te jo leli kinsala nabosani pe te donc baza vraiment tellement ebele Tina Lokundo Scarlett Felder nabosani donc baza vraiment ebele question de curiosité avant to kabwana obwaki bato apoto ebele bozozonga lisusu to bozonga poto yeso otikala nde baninga bakimaki tinatuni kaka nyako tuna eza problème te mais bato déjà bayebaki soki bazozela bato bakotikala oyo bakotikala te eza calcul na ngai te nakotikala siko mpo ya nini parce que nakoki kosomba billet te ou quoi te baoyo batikali ala mpe toloba baoyo batikali ala eseki babokoki eloko ntango mosusu bango parce que ngai soki nalingi nakende naokende na ngai chef ntango mosusu bango ntango mosusu bango mais ngai siko problème eza ke soki nalingi nakende na programme na kei mais chef yo nde moto ozalaki na badossier nyonso wana baza
bampate na yo bandai kokadre sauf ali aza te c'est ateli na groupe wana anisa ye orama l'expéditeur scientifique lokola mwana moke ya elelaka biscuit bonbon chocolat amour na ngai ekomi elengi yango naboyi bayiba santima bolingo yo mpona benga sheri mpona benga pepe shaga mpona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor. Donc eza tomipesa trop na plaisir oyo topesa bato donc ezosala bien quoi, donc voilà. Merci vraiment, c'était Atele Kounyanga, le chef du groupe de Fali Ipupa. Ça dit que non, moi dédicace ça la bien quoi. Je suis là que y a Piris Pembele, y a Baleki, moto cadre pendant le bozomona. Pourquoi pas aussi le boss Mac Makengo, mes autos sungana. Le venanga Simonika na tsunga coup de chapeau SK de Paris. Le boss est Fisto Ituku. Le boss est Fisto Ituku. MDD quoi, yone Makambu pena. N'a dit que Jérémy Chaba, donc Jérémy Chaba. Mbuka business, nzeta mai. J'ai pas ma couleur. Est-ce que Maramozo Kangote? Alors, quant à moi, votre humble serviteur, vous avez gagné le comment moi na combien là? Voilà ndo. Allez, toquez bureau. Gilles va faire ni. À Gilles va donc quoi. Nous sommes toujours ensemble quoi. Aho troublenga bongo cerveau ekomi ya babibi ekomi lokola disque dire quotidien. Donc à suivre le tout puissant chef Atele Kounyanga, le souverain pontife. D'accord.